par rapport à l'Iwa, dès que y est boué, pour le bani na Africa. Et bien, c'est plein la relation à Dina na basila ti. Sila, o ba se basina ba lombe, OK ka kuna ba Dina na. Oh baza na ko tout na ko tanga après enterrement. Ouais, là on a eu kaka courage et ça makambo et ya na vie, ba déjà papa Joseph Issa déjà mon génération par génération. Déjà les camarades boeliwa tant ya rassembler ya ça la biso choc. Ba musu ba moni ba présenter ba me connaître ba faire mais ba c'est là après ma so ba batala biso c'est ça. Si, oh pourquoi pas? Azana étoile, azana aura, azana logo mo ezana carte na ye, o ebele ba profiter na sima na ye, o ebele ba lukara ba ye ba na sima na ye, o ebele ba sala rassembler ko zala mami, camarade, sœur tout na sima na ye ba bimara yango soki je comprends ce qu'on a mis à yebi au hasard, yango mo kanga matoi, yango mo ta sala vie na ye. Les Abakouk, moi les que je suis Abakouk. Les Abakouk, moi les que je suis Abakouk. Ah, tout c'est à yote quelque sorte. Moi, je ne peux pas être triste. Je n'ai pas koufa. Je des reprises mbasso, c'est pas facile. Des reprises mbasso, ça veut dire que moi na muke charge ya kinga makasi na mutu. Le quoi les kambu, le quoi ba elinga boye. Ba mona nga mukolo parce que na vie mazanga trop jeune. Naza liki naza bébé, naza soupe. Mais ba making a trop. Toute hypocrisie. Na tumba na pesa na non je ne pesa émission na ngelengi. Oyo sanga tant papi moi ça l'émission na yambi guest moi dami innocent. Ça o ya tangela. Ba détologie ne ba lobra ba français na binongo. Ça veut dire que ngana ça émission de pona banga artiste moko songolo pakala. Non non. Na moni dinana ba te bele ba dire ah dinana ya te. Et bele ba se pela te na arriver à dinana na ba sene ba kanga ba se pela raté. Eh celui-là, il va apoyer. Aïe mon na batute. Au moins oui. Na yebi bangot. L'heure est grave. Bokota, on a chanté. Bonjour, bonsoir dans tous les coins et les coins du monde. Là, vous trouvez moi, votre femme de savon. Quand vraiment les lots balandés à la télévision, tout ça, Awana. Village Panda, chez Kevin Panda, les Kéchou, on a mingi, et vous avez vraiment un invité spécifique là, et les Mbondo, les Mbondo à Kevin, vraiment, vous avez retourné dans l'impression d'un concert émission, mais comme tout ça, c'est une page noire, page noire, on a vu sur les lots, vous êtes là, au bout de ce papa n'a vu papa Joseph Issa a tiré à mon subit. Mon subit pourquoi? Parce que à vu malaise le même jour à qui peut-être papa a tiré par révérence. Si la bécame est inconsolable, si la bécame vraiment abattu, courage à toi maman. Depuis que nous avons papa, nous avons vraiment proche. Quand nous avons papa, nous avons déjà musique. Dieu a donné et il a repris et il y a Kabongo, il y a une évidence de qui mango wapi, il y a rendez-vous dans Bissonioso. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez dans le village Panda, je suis avec lui, il est à ma droite, Toyamba, et puis tout ça même Mourad n'a hérité. Pour moi, tout le monde a Kevin Panda, Baludi et Luka Makambo, Lélo, Tozi et Togaïno, mais dommage parce que ton cousin Lélo n'a pas noire. Moi, tout sur la vraiment bonjour à toi les questions. Bonjour la star génération tout azala a gagné bango toujours tout le baba ce soit lingalo kindaka na français au sala bongo poani merci na abonné tout ya chaîne abiso merci na tout bolinga Kevin pendant les surtout à maman chérie maman adorable maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FBT Misalandi pe na maman Zozona Inde na peso mbote maman de cœur ayokara toujours le moi na pe na tout bolinga Kevin pendant les questions à Jonathan Bolingi Pangi Oscar Marie tout le millionnaire en kilote pe na busa société Kabongo Kasongo la femme bénie toujours Kabongo Kasongo l'enfant béni tous les jours là c'est mon fils et moi na o vraiment ngai na suis depuis mini mais lelo a tout ça la fierté à mboka na biso na kati ba Guinée na kati ba Tchoki na kati ba Boye exploit pour CP à na RDC avec au salon et puis à Plaza donc première sélection première fois à TPB mais dommage nini azali moi musique Bolingi Pangi merci à toi l'enfant de Moya chérie ya Pangi et ya Mpasi oya na biso moko et biso vraiment ya kati Kevin nous tozaki na on pour marcher tozaki na circonstance ya mawa comment qui Beckham a fait le papa na ye un conseil parce qu'il est vraiment battu so voyez ça Beckham un mot lelo a Rolando
Oui, c'est par rapport à l'Iwa, les gays, ouais, là on a eu courage et ça m'a na vie. Déjà papa Joseph Issa déjà mon génération par génération déjà les camarades liwa tant que hier à ça la biso choc ça la biso passe mais 2-3 jours tant que après on me comprendre que moto toujours attendre leli à la mukali société et en auto to kendeka to vanda na nc surtout les l'année to partager mawana et puis to yebaka que au moins déjà ba liwa o ezapé moi retard sur na ba carrière na biso. Et donc ça moi si ma talent ma moto ça net lelo au SB j'ai voulu kitoko déjà absence peut-être il y a 1 mois 2 mois on a déjà vu combien de personnes de chaînes qui profiter et là maman il y a coach ça va biloko pour pas profiter na sima ba musu ba moni ba présenter ba me connaître ba faire na semaine ba tout c'est là après maintenant ba tala biso c'est ça donc les bon si pourquoi pas. Et combien de personnes qui les gens qui ne tirent quand on a tiré qui n'a pas tout même c'est blague qui n'est parce que sur l'actualité dans un incident dans l'actualité nous c'est les canaux qui appelle quoi c'est que malin que je suis et que simba tena son akin oh yamba yona yambe bakata ya l'actualité nous sommes attend ngana zala c'est ça dans la vie juste ya raté que tout profiter des camarades non et ça il faut pas passer les abakou bazolé là parce que liwa ya si ya papa ya si les couple quoi le quoi ça qui comédien il moronano tu es mais papa est artiste non mon até mais on a beaucoup de bolingoté pour l'anda mutu faut ça comme mutu yemoko donc comment vous étonné parce que l'artiste c'est bazara bongo bazara motivé tant liwa tant comme comment c'est n'habité maintenant si là et ça papa mais parce que le quoi ndesi la mutakufe tala niveau tala n'habité et ça parce que parce que ça ko fane le mais to yaka lobby to yo kitoke mais non azana étoile azana na aura azana loko moko ezana kati na ye o ebele ba profiter na sima na ye o ebele ba lukara ba ye ba na sima na ye o ebele ba sala rassembler kozala mami camarade sœur tout na sima na yo ba bimara yango soki je comprends ce qu'on a mis à yebi au hasard yango mo kanga matoi yango mo ta sala vie na ye mais courage à sala o ya sengi à sala parce que les abakouk moi les que je suis abakouk les questions lobby aux aïtoana na qui zagina dinana tagina sara de tout premier jour bazalawana photo ya Sila président Lombe Dinana et Sarah Masiala voilà. Si et ça linga bien parce que il faut tout au monde il y a plaisir ver Lombe na no vina nga lemba nan on a fait un jour à mon nga papa porte fait qui par le ah yo ne les questions comment les autres ont trop les questions na qui kunja les TV na qui toujours les TV et là on les ça langa bien parce que na qui en plein on en parle nga qui en plaire moko et là moko mutu tout na semaine déjà c'était parce que na zongi si manata bandoki té na yo na tala bato ba mitema ba gris génération pourrie trop problématique non mais oh artiste c'est yote quelque sorte maman peut pas être triste je lui le pas être triste amour pas être triste ba joki ça ba triste et combien na poto ba lukara bango et combien de génération d'artistes ba c'est belino ba bimité ba na poto ba yebana o peut trop exploiter ba yebani pe lelo si si cause à l'ensemble c'est parce qu'ils n'ont tourné dans une scène télévision c'est normal ah na ça n'a pas pour fikibo na ça na ka bongo ka songo tala niveau Oscar yo kato na stationné parce qu'il na tala bat ninga na kufa na zo des reprises mbasso c'est pas facile des reprises mbasso ça veut dire que na moi na muke charge ya kinga makasi na moto le quoi likambo le quoi ba elinga boye bango na nga mukolo parce que na vie na trop jeune na liki na bébé na soupe mais ba making trop ça veut dire que toute hypocrisie na tout monde na pesa na non je ne pesa émission na ngelengi o ça ngata papi moi ça l'émission na yambi guest moi dami innocent o ça o ya tangela ba détologie ba lobra ba français na binongo ça veut dire que ngana ça émission de pona banga artiste moko songolo pakala non moi je suis pas complexé et belé ba na tout ça matanga penza déjà il est les cas parce que tout ça pour ça le belangote moi j'ai fait ma vie bientôt la négative bon on a ekozonga ekosala o esengi osala na songi na kamba ya papa Lombe ndi ba kina sepela kinanga na moni dinana ba te bele ba di ah dinana ya te e bele ba sepela te na arriver à dinana na ba sine ba kanga ba sepela ka te eh sila iko rapoye ayo mona batute o moni we na yebi bangoti
na yebi bango bien yona baki maman soza théâtre koma benganga na zongi comédien parce que soza journaliste bon si vous tout fenga et vous allez limiter que était dans ma baboke te biso to yo maboke ngamo c'est dit que dina na ko da film na ko jouer c'est dit que na zongi le théâtre est besoin na zonga pe na zonga retourner c'est dit que na zonga c'est dit que ezate que tu na libanda bongo na ngati et bile ba sepela na relation dina na ba sila ti sila o ba se ba na ba lombe OK ka kuna ba dina na o baza na ko na ko tanga après enterrement basé belé na nga ça va remettre ba ba so ba ba matanga ba hypocrite ba ki lobby wana na yebi oh na ko loba nga te basé belé te belé musu ba sepela ba ngombe ba ta ni na ye ba ye kasi fallait baya ebele ba sepela ki te ba sepela ne ba kabwana moni ba do pesa ki confiance o tiki ba tuna groupe Simba yo ke na bango kuna kaka ba bo za ba groupe Simba ngana za groupe Simba la ko ngote yo ka ne yo ya to bena mpazi to tonga na ko yebisa ba tika sila vanda dina na zande ko na ye ni to na mbaki na émission mo baki ni singa famille bin na mekata na kate c'est la famille ngana sala émission ana joli wale le ka visa na sala émission loba on a sengi to loba to tanga ko mwa mutu te mais ba igri ba ndoki ba hypocrite ba jaloux ba sing ba gravissant ko ba complexé ba palpiter moi je vis pas pour les artistes mais je vis pour mon Dieu naza mwana nzambe mais les artistes o ba changa po nazala o nazala o lekechu mais ça te que na mwana ko maleti semba na ko maleti mutu moko boye nazala ndo lembo la artiste nyoso makolo non mais lekechu apparemment tu as des problèmes avec des gens oui j'ai le problème avec les gens na kotanga kombo na bango te parce que na kofula bango nazolo parce que ba yeba ke bazami te mabenga ngana kufa bon en passant ko ba mitima ba kufa na mono bi ko 2 fois mbas lekechu est-ce que oyebi que totambola kana ba vie toza pas vie na biso artistique toza na ba vie na biso normal ko to vivaka na ba famille na ba quartier na ba vie amoureuse na biso est-ce que oyebi te que to kenda pe ko kota olingi pe mobali ya mutu ou bien ozana nyongo mo bozo futa te bien na quartier finga rabato respecta rabato neti mbasu ezelo mo pe pourquoi so kozwika kambasu bo rêver na kaka na ba ndiko no busala te ndeti lelo mbasu ezaka ka mutu ndeko pe te to ba komete ça dit que mutu pas elinga ko te pa bokelo pe mbasu ça arrive na mokili c'est-à-dire que oyange ka tant mokili comprendre que élévation mo ingeya ba gashango ba bomanga même ba se vanda te denda parce que nazali kamna mutu te na ebinda kwa nganga te na yebi kombo na Yesu kisi na simba na maboko eza kombo na Yesu singa loketo nanga eza kombo na Yesu autorité morale kombo na Yesu soki makase silinga nalukaka kombo na Yesu yeso yo nzamba leki bato nyonso bayaki ebele nasaki concert émission mokati eyelinga bitumba kati wana etomboli epesi mpe na ampleur na oyo peut-être bazalaki na ampleur te oyo bazalaki na ampleur mpe bakiselinga mpe mayele na kati ya kati na nga na kati na nga so nabengi président kala baezite mpo aya te nabengi mama chako aezite mpo abike miso wana nde baotinga ozana miski olekisa kuna mais baninga na ngaka ya baartiste baninga na ngambe ko balandaka nga bazalaka na ngambe babini badétruire nga te mutaboya na ete na nango génération pourrika na boye ngana yambi yo nde nini kati ya suka peut-être na mbe papa koba aza artiste monene na sema mbebele ko ba chaîne ebele mama chako o comparer na nani na finini mama pembele silo abenganga mwana ndenge taba mama badora kanga ebakata leka Gabriel nyusa za posa Gabriel leka kasiko mutu nini nga koboya parce que utakima miso bika velo mba okima bike question wana a éviter peut-être kuna yamino vena nga bodo te rock vena nga na lemba taka ni auto sa tire te basila biso ba star na ba star to tutanaki ça dit que mtoko boyo leka kati zate mutu nyusa otaka poto passage ne fa leka na kati ato leki na 5 miso fo leka kati na Congo liziba pona yebi musana ngana yebi valeur eloko na osala c'est na yebi o nazali yango ekomisanga lekechu o mokili koma ko menacer o mokili koma ko meka ko taquer parce que si vous avez vie privé ma bika si bombango te bili bana ndezi kasi ngana je fona lokota o ba ona yoki on fona otuna ot c'est ma besko ngana sani na bomba non ona ko loba ya ona yoki ona ko yebisa yo
soki sango na ko mayo na papa océan na sangi na tuna kiote tuna bomba na kufa estoma acide botanga jamais nakoloba ona yoki ça veut dire c'est ça ngana za hypocrite na sala musana ngaza mukala artiste na mukala misete na bima star ava bato za beba star donc to tika ba hypocrite na mona biso art to sala autre sengi to ko sala yango ba beba zo ko sala so musala te ba complexer ngana banda ko lata jina bien depuis kala na banda ko kende Dubai depuis kala sina 2004 na kindra da Dubai mwana mukef nazo ki Dubai depuis 2004 c'est maram na sale belé basali yango te naza Kevin Panda le Ketchup naza lumière rêve ba journaliste tout internet on a sale le comme bangi ça peso leng sabato o naza ne loko moko boy opete ngamo na miye barate naza protéger ska o na yibite ke ba protéger nga déjà c'est dire que génération tout na kozala biko be nga toute génération tout jeune les Ketchup toute génération ato yena o ningisi oyambi we oyambi shi oyambi we pepe kale oyambi nani na kobanga yote ngana banaka Zidane banaka ya Gabi botala ngaka banirija ba artiste tout le monde a donné le big on ça émission les vies des artistes oui mais te non ça ya yena ndinga photo lui c'est mon frère mon ami yalinga ngami wa masananga c'est pour moi ozo sala boye non même pas tout ça les logos mais ce qu'on a qui les logos que mais vanda ba bakana yo ba pose ba sika ni yo uta wapi histoire na yo ndeko sala ba mona yo ba découvrir yo parce que émission na kati et puis c'est ba vie ba relation et puis c'est ba bale ba kuta et na mama ni mama grâce à émission na ya kati grâce à émission et ça dit que maman lui pas découvrir ba te belé na kati awa et ça la bien siko yo bolongo bonuri nga poani to les la papa bisal to tika vraiment fertilité tout ça au dosal to ki le loba bi ke ba communauté bazo yate parce que ba tonga ka sila ba mabe ya sila ba loba ka chéchere yo po ba boza yo benda na makasi na bikam benda na melozo beta to na bikam même ngezo lekelanga na na bika yo na ba prom CV o tonga ki bikam boza ba prom CV na bikam ata mams na zanme ke mams na mama zozo ayebi habité abinga ça mon fils atotali mone longe na ngana motema na ngani ndenge moko na lona kitoko pesiko yate eza stratégie ya musala na olingo za na pas te mer na olinga mutani nuire yote mamna bino za bina camarade ya comédie na zakana ete nazana comédie ata nazati bazana zakana ba ça veut dire que na kotonga sila pourquoi c'est mamis n'est-ce que abacha un plus na chaîne na ngai Leke TV arrivé na Leke TV et bouleverser qui m'embébé le pe na seka tout azali na des besoins ngazo za na pour na mams na ngai mam c'est comment elle ça va na téléphone yozo yokate ni na ngonanga yozo yokate mais ça va mail on peut ça toucher ba conseil ba complexé ba mikala ba journaliste na ba comédien ou ba koma lo ba chroniqueur ba ngone ba lamusa ba sujet senga ko lamusa te pour ba créer o ekoloba mais mabe ato lingo ko ma pire si le ko ma ko Leke chute ato kuta mama Nathalie Fiki bon nenga solo la nga swana yota papa Paul Fiko ne akina nga kena yote ba te ba boka papa Paul Fiki po mais siko ok na bonda kina nga ti ba zo charge of de billet ba zo ba so melo kita parler diva ozoya ba zo ba charge ma mututu osuwa comme il so boka ka bongo ka songo mais na ke ti ka longo na mboka na eti na Istanbul wali mwa malama ta siko Jonathan Bolingi Pangi Oscar Marie le millionnaire en kilo ba panza restaurant a biyo somba kita pesa nga $1000 innocent balome o amicien a pesa nga $2000 taba bana ta relation nga na bango siko eti innocent kabaka komeka te innocent bia kabaka akabaka penza wala ba les ondi wala ba zozo wala baza ba mbaka sa ba complexé c'est-à-dire que nga naza Leke Chou bango baza Zidane baza joli baza etchira ata to botami jour moko tozandenge moko te to bota m'appelle jour moko mais to botami date moko air moko te et que ngana Kevin bonza bango ngana za rêve ba journaliste tout internet Kevin pana eza population za mokili comprenait que Leke Chou za likolo makasi on faut menacer ba menasaka mwana nzambe te soko menacer réussite ko ela yo tu vas subir tu vas pleurer okolelo ko tanga makila ngai na silisa bato na jimina bato soko simbinga ba ko yeko sote lelo mwi ba tse belo ba mekanga ba yoka na sote parce que naza étoile
eloko nzambe okata za étoile za eloko nzambe soza eloko nzambe tende ko air yango kango parce que basine de temps tozo mona troisième vague bientôt ezoya eza mabe makasi pour se protéger vraiment tout se protéger bomona ki ndenge toperdaki na communauté congolaise bandeko na biso bazalaki ya motuya mpona biso batikaki biso donc soki kutu mbula eya tozomona ke mbula eya tozokima déjà parce que mbula elingi konoka mais basine de temps nzambe olakisa kanda na eloko nini bandeko oyo tozokoka kodiscerne te eloko nini tozokoka koyeba te bandeko oyo ede biso tosala mosala mpona baoyo nyonso to baza bamoswamba oyo balukaka kaka babebisa bakota badivise vraiment ekozala mpasi mpona bango mpo bango bakotikala biso tokokende mpo élévation kala te Jésus revient bientôt tomoni un conseil ndenge olobaki kaka omona edina na moni Sarah Masiala toza toujours na contexte mpo matanga dina na Sarah Masiala musike shanga mo bapromo ngo nde ezalaki eza déjà montre eza déjà atténué donc c'est la famille ça continue tozokoni papa mpe akufi bandeko baye kocompatir sila ye kocompatir tina na ye kocompatir Sarah Masiala ye kocompatir une question nini bosala bango conseil un conseil par rapport ya visite na bango bandeko na bango ndenge elekelaki conseil eza kaka esali bien ndenge bayaki dinana bato so babikisila ye te mpe aza baoccupation aza motu totala nanu mabebeli babio mosusu okoma o mama topa ya te etc non tika biso azoloba mais naningi okota ti baartiste bozala baproblème na ebele so nga nalobi kaka oyebake totosala émission ngo na cheka photo na page na nga soki eza ya koyinda ka photo ngana na check air page na nga eza demo eza vraiment eza mabe balingaka biso kokwenaka ke toza na bato oyo balingaka biso fo toblesaka bango fo tokendaka na bango bien parce que soko déraper oblesser bato ebele oblesser bato ebele toyeba vraiment leo tozosala moi je vois mal biso baartiste na bino ya mboka soki toza na erreur bobengaka biso bokorigaka biso parce que bacommunauté mosuku balandaka biso soki bozotika biso na baerreur mpe ezala mpasi mingi so tosali mabe oyebisaka biso me ndenge makambo ekomokendele ekomopesa mpasi ekomopesa mawa ya komona ke tozokoka kose supporter lisu te tozopanzana mbala moko Kevin est-ce que yo par rapport à la place na ozwa bandeko so bayaka ntongo bayaka awa bayaka bien bakie bien bazongi bien bandima place na oyo bandima yo parce que toyebi motema mabe eza na kati ya congolais est-ce que bandima vraiment sincèrement ndenge kosala place na oyo baye mpe si ebele bandima nga bapesanga mpe confiance mais ebele bayaka mpo baluka bayeba asali nini evolue nini mpo tuka tobebisela eloko na ye nde mambo oyo tumba ezalaka awa oyo génération pourri oyo engaki ebebiselanga bitumba nayebi te nalobi ka génération eza génération pourri eza na makambo nyonso moi je fais ma vie bamekaka mwana nzambe te bamekaka ye te merci Dan nazala déjà bouger internet avant nakoma na monde ya théâtre nazala bakarine mokonzi la baronne bagel show bacynthia wadol tokenda baafride ici tovoyage torevesa bato ebele c'est-à-dire que toza oyo toza mpe totika oyo tozali grâce ya nzambe c'est ça. Merci Kevin azocontinue toujours koloba bota na suka phrase na ye toujours azosukisa na nkombo ya nzambe kotika aza mwana moke abeza mwana moke tolanda nzoto na ye te totala ndenge nini azoévolue comment c'est un garçon félicité nde na komwana na ye akoloba désolé il y a des clients pas moyen de filmer la place mais le village prend la place moko bien quand même na okena bol na ngai limbondo o Kevin alambi donc eza place moko bien sûr Kigoma Mushi soki boye okuta Kevin Panda Kevin héritier s'il vous plaît soki tozali même moral un mot pour clore Kevin toti kolanda éruption volcanique nos amis nos frères nos sœurs nos mamans nos parents à Goma souffrent bauti boye kotraverse étape moko tragique un mot mpona bagoma tracien Goma tracien biloni bato ya Goma français na yebi te courage na bato na biso ya Goma oyo baperdre bakambo ebele baperdre bavie na bango baperdre bafamille na bango bandako makambo ebele mpe peut-être tozalaki na budget na yebeli koya biloko nini volcanique oyo eningisaki c'est un peu dur mais on est de cœur avec bango bazala bien eleka kitoko c'est ça
Itou Goma, vraiment on est de cœur avec vous. Là, moi, je salue Gécho, vraiment, tous les actions, SOS Goma, je suis Goma, je suis actrice, je suis Goma, je suis de cœur avec vous. Tenez bon, Nzamba Ebi, pourquoi je suis à ma bongo, Nzamba Atikaraba n'a été, Nyon sur les circonstances, Nyon sur le tour, Nzamba. Là, voilà, tout est bien qui finit bien. Je suis avec Kevin Lekenchou. Un mot par rapport à l'émission de Nini et lesquels parce que toujours le matin, si à dire on est là pour ça, on est là pour éclairer l'opinion. Un mot de la fin sur le Gogoloba, Nini, Nababakouk par rapport à Matanga. Les Abakouk, tous les la maman, papa. Tous les la papa, je m'excuse, tous les la papa, parce que Yaza papa n'a bisoto, oyo vraiment à salaire belé pour na actrice na biso si la bisa le appelle biso star amunene no lol na biso star vraiment za ba catégorie za ba critères tout à défendre mboka na biso o pesa pepa ba te belé o pe ba su maele ba si la b ba si la a ba si la z ba si la mi et belé na même génération ça veut dire que ngatu na yeba que aza elombe parce que na sote ba vidéo na kala et puis ça nga mawa na sengo. Non, il faut te respecter. Il faut te respecter, Penza. Pour les aller bien, c'est ça. Voilà, il faut te respecter, pour les aller bien. Quant à moi, je vous dis déjà merci. Vous avez un petit temps pour disposer de ton abino, aussi l'abino pour l'Hollande. Zidane et Leketchou, héritier de la caméra, je vous dis merci. Merci à ma patronne Jodette Waïkwa, à Papa Lopango Bob Waïkwa, Los Lesos, Jodette, pourquoi pas Moussina Missouinae. Dès que mon côté mon contingent Bondo, je dis merci à la marraine Ochichi, je dis merci à ma maman depuis Strasbourg, Élysée Binda, ma maman chérie depuis Irlande, Charlotte Chius, Pemenia Général Kabouya, Général Nassibéo, mon oncle, mon frère Patouleurs, papa, à ma copine Mireille Karama, Emina Colombo, bon séjour à toi et bonne guérison. La possible en beauté belé dans la ligne de tout là, la possible dans la qui j'attends, pourquoi pas aller au Séné, dans mon longa ninaïe. Vraiment, quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Si Dieu nous prête. Bye. L'heure est grave. Bokota, 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 on a chanté.